Voilà, merci Bandeko Balandi. Il y a émission 100% vérité cachée, 100% vérité cachée, émission Nabino Oyo et la Rabino d'information en temps réel. Émission Oyo les Kakanavi et puis presque Congo TV online, chaîne Lokumu, chaîne Malonga, chaîne Valère, chaîne Oyo Tand la Rabin invité Tapi Rouge. Les alliés chaîne Oyo Bet la Rabino Masolo, Oyo la Rabino émission, Yamalonga, chaîne Oyo Kambamina, Bobo Semlove, Kolo Bolingo. Lelo, Tozobetali Solo, actualité Ali dominée, c'était prévu. Marche, il y a plateforme Lamuka, où il y a Ndeko Faylan, Ndeko Muzitu, basa la marche Lelo, marche et salamité. Tozobetali Solo, marche, pourquoi marche est raté. Puis deuxièmement, Tozobetali Solo, il y a élection Kozalate, Ndenge, Tozomona rien, quoi, Siré, Bisoki, non, vote Kozala en 2023. Bama solo to beta décision autour décortiquer na mon mboka a se présenter bozomona l'invité du jour autres années na plateau na biso mon mboka mbote monsieur le journaliste c'est un mingi ya ozali sous tableau o ngana yo to solo la makambo mai matali mboka na biso Congo ba actualité na ba o ezali récent na ba ezali en cours. Merci. okoki ko se présenter pour na ozali nani kombo nani pour na bato oyo mbala liboso le kana émission ote mais bato musu ba rolando mbala liboso so ko se présenter ba kombo na. Ah oui, merci pour le rappel. Kombo na ngai ezali Mandomba Fezi Samuel, tozali ba analyste volontaire politique ya makambo zo le kana so na mboka na biso ezali constitution des opesa biso ndingisa wana pote moto nyonso oyo amoni mabe na mboka na ye il faut alobela ba scientifique ba lobaka soko lobité mutakoyoka ote sopo lobby mutakoyoka ote mais il faut to lobakaka yango toyeko lobakaka. Merci. Bon, tokoti mbala mona sujet na biso, c'était prévu que non marche ya Lamuka et ça les ma lelo. To moni marche salamité, to moni bakambi ya Lamuka bakoti réunion na gouverneur ko bimana bango, bazui ba reporter mamako marche pour une date ultérieure. Mais il date ya meeting na bango kozala populaire na terrain ya Sainte-Thérèse le 9 octobre. Analyse ne kosala ndenge marche na bango dali annulé. Moni mboka na biso ezana un problème. Problème ya mboka na biso, nous avons un problème des hommes politiques. Comme si ba hommes politiques na mboka na biso ba comprendre loko pena ba osala bien té. Comment est-ce que beaucoup excité batu na niveau que batu ba déjà na babala à la veille bokati loko wana. Oh bino yo connaissez vous expliquer peuple. Oh bino solo li bo suspendre loko peuple na ko zela vraiment. Mboka ezotambola mabe. Na loko ya bon ngako faciliter peuple à s'exprimer. C'est les voix démocratique. C'est la démocratie des opesa peuple moyen ya koloba na ye ezali kaka balabala. Peuple pote abimisa oya ye mais contentement to compte ba contentement ezala kaka balabala mais herbe bozo ko empêcher peuple boye ezako sunga te peuple azolela na ba coin azo souffrir mais ce quemuntu nani akolobela peuple marche au peuple azela ki yango à 100%. Peuple nyonso ande kozela marche esalema pote s'exprimer pour mboka ezotambola bien te mbanzala eza makasi yo yebi souffrance oyo tozomona lelo ezali oyo totikala komona nanu te marche oyo pene ezalaki ezelamaki mais nga nazokomona ke comme si il y a un problème oyo ba administration provinciale ya Kinshasa na batu organiser match comme si bayokani eloko oyo esali ete marche oyo est raté tolandela toyeba mpona nini marche oyo est raté basolo nini réellement nini po te biso sonde kozela ni marche esalema to s'exprimer ba mécontentement surtout na biso na balabala biso non marche est raté à la fonction que la police a une mesure pour sécuriser la population pour ne pas éviter ba mort d'homme ezala ba blessure mambo belé comment ba blora ba tebe balanzela. C'est pour cela ba reportant pour une date ultérieure au moment où la police a le moyen améliorer pour améliorer maîtriser foule ngoko bimon. Donc foule on a la police a une mesure il y a pour sécuriser bango. Donc si est reporté c'est pour des raisons sécurité. C'est un peu ça au balobi selon bakambia plateforme. Bon on a raison au Italie bango ba gouverneur o ya annulé marche on appelle si raison là ce qui les sécurité ezamabe bon les 15 o irattaki ezaki pour nani les 15 irattaki bâti les 29 toujours d'ici les 15 style les donc ba disposition sécuritaire ils ont même toujours été ezal ba aventure mon frère ezal ba aventure mboka na photo comme aux sérieux
tant que l'eau marché tout le bas et l'eau marché tout ce que bino okei bolier bon par contre bino mafuta et puis population doit souffrir doit continuer à souffrir biso to koluka to eba est-ce que réellement raison ezali ba disposition sécuritaire to ezali makambo mususu marche ezali constitutionnel c'est constitutionnel constitution de APC motindo wana ya marche na kati ekomami na kati ya constitution la population azali eloko yo au promettre bango eloko yokani ko sala pote population aloba bango ba député place na ba parlement ba empêchera bango te ba ministre ba dans ba bureau gouvernemental na bango président de plus dans la palais présidentiel na biso peuple to na balabala eloko so c'est plus biso to demander na balabala to kende ko to na palais de peuple te to to na palais ba député te on a bien palais ba député est-ce que ba zo ba mituka mais eloko ya bongo RP sami loko la marche de biki nzambe merci au sungi biso est-ce que to marche to loba pe te ba konzi ba yoka ke biso pe to na to souffrir pendant que loba ezali ba disposition sécuritaire je trouve que ezali ba mensonge au tolérer on a limité pour marcher raté déjà les 15 est raté les 29 et c'est déjà gouverneur a déjà ba disposition sécuritaire afin que aille ba sécuriser marche wana ngana zoli mona da aventure na bato oyo bandimi ase que bayoka gouverneur na makambo ya ko suspendre marche pour na ba raison sécuritaire selon ba dire non c'est comme si ba kambela muka ba corrompre bango ou comment. Puis deuxième question, pourquoi toujours gouverneur de la ville a compliqué par le bic non kobanda po matete aéroport andi le comme zone neutre donc c'est-à-dire marche banda kuna te so banda marche pas po matete ba pourquoi tout genre de stratégie on est aux éléments. Ça prouve à suffisance que mboka na biso eza gérer mabe mato gérer mboka na ba sentiment mboka au ville province de Kinshasa parce que là c'est le gouverneur. Bon nazolo ba mboka parce que ville à Kinshasa ezali ville oyo ba institution nyonso evandi awa ya omona na ba mboka ya gérer mabe parce que ezali mboka oyo gérer ba institution nyonso et gouverneur aozo motindo wana mokambi oyo avandaka awa azo gérer mboka mobimba ya zolo banini azo mona te bazo violer constitution et cette constitution et là qui si gouverneur ndingisa ya ko limiter ba ko délimiter ba trajet ba marche nulle part sur tangi ko mona yango te pour vous dire que mboka zo marcher mabe zo marcher na ba sentiment kota la besoin zo mona te que est-ce que mo na constitution ba lobi que bato bazo marcher to kateli bango to chili bango balongwa ndenge ba cheli bango na matpo matete ti ba ke koma na njil na aéroport wana ke kuna marche ko ça maté parce que ça zone net mais c'est faux on les a raison moko ata mona o botami le ko pesa yango ta ko pousser yango te et ça ba raison moko quand on ce sont des raisons fallacieuses de nuire population et puis aux hommes on a les loba répercussions ba décision na ndenge zo zonga le peuple toujours souffrance zo mata et puis quand on a peuple zo mata peuple a loba à s'exprimer quand on a peuple zo zonga mukole peuple ko bimana balaba ya lokola mbula obo kangami mukole ko beta yeba kema bengi ko salema o bon sera déjà le lengani ba ko gérer peuple mukolo ba ko pesa voir wana peuple a loba na ndenge peuple zo kanisa ko loba ezali ba raison ya lokuta ya ko loba ke marche il faut ezala pour matete ti njili on a raison moko nous avons raison moko ya malamu mona vraiment te batika biso to s'exprimer biso peut toujours souffrir ça biso gouverneur bosola bien un président de la république bo bongisa makambo sala bo respecter constitution mboka na biso so lelo zo marcher parce que il y a non respect des lettres non respect des textes non respect de la constitution yango mboka zo marcher te toujours l'article de la constitution la phrase de la constitution ils allaient violer à chaque fois parce que besoin de marcher ndenge nini yango le la constitution est relevé que peuple a besoin il faut attendre droit plutôt excusez-moi attendre droit il y a cause na logement décent bino bozo respecter pour sa population ba logement décent ana droit aux na mai pour sa population mai été énergie ana pour sa énergie vous violer la constitution à tous les niveaux yango bozo marcher bien te ce qui m'a les autres coups non respect à ba texte il faut que respecter ba texte le texte il faut pas marcher et tout dans un régime oyo ils information on te forme aussi ba disposition sécuritaire point barre au tini la police a encadré marche wana et salami na ndenge ya kima parce que marche ezalaka marche moko
oyo bako bouquer le côté oyo bako baby c'est logo monter marche pacifique oui merci marche pacifique marche marche pacifique la marche que la muka simba minduki simba nini pote batika ba doit s'exprimer papa batika ba doit s'exprimer comme aventure ba ça na mboka oh tozo linga ngoli susute il faut tous biso population to loba koloba na biso kaka balabala ngana zo ndimba ba raison nyonso wana ba pousser te ba raison moko oyo ezana mutu te zape na makolo te ezana mutu na makolo te. Voilà, merci. Boyeki ndenge mon mboka Samuel Mandomba zo continuer koloba azo décortiquer première sujet na bisos oyo concernant qui marche la muka oyo ezala qui prévu za la lelo et ça la mite qui annulé pour une date ultérieure. Yango to entamé maintenant deuxième point. Ndenge mon mboka Samuel Mandomba zo loba concernant marche la muka qui prévu za la lelo et ça la mite. Maintenant to entamé deuxième point mon mboka. Ba manœuvre oyo salama oyo jusqu'à preuve du contraire, président Seigneur Bimina noté, confesseur religieux côté, bazo potana côté ou côté bazo botana. Bozo mo naté ba manœuvre de salle analyse au salon ozo mo naté bazo faciliter président de la République Félix Tshisekedi à qui un glissement. Ba manœuvre un avantage né. Bon, de toutes les façons, nyoso ils a déjà na kati ya beaucoup likonzi ya mboka. Et puis si population dans la démocratie, il faut que la population s'exprimer par voie de vote. Il faut que la population a voté. Ça, la manœuvre pour le président de la République, si il y a vendre la Bokonzwana, ils ont la population, ils ont lié au président de la République. Parce que la Constitution dit que le président est le garant de la nation, c'est lui qui veille au bon fonctionnement des institutions. Ce qui est les institutions, c'est ni ils ont boité, ils ont candidaté. Mais il y a un garant, il y a un bon fonctionnement de l'institution. Il doit agir. Sur la procédure réellement de l'élection, et ça, ils ont la population, ils ont les opposants, ils ont la résistance, ils ont des présidents de la République. Tout le monde qui dernièrement il y a Malonda pour remplacer Corneille Nanga Malonda. Au moment où le président qui a signé à Boyi, à suspendre la décision, il a nommé le président SNI. Mais il y a Nani Kadima. Pourquoi ils ont traîné? Ceux qui vraiment ont poussé à organiser l'élection, on dit même si que Denis Mokwe dans la présidence il y a Seni. Mais ensemble Malone est différent. Il y a Kadima, tout le monde il y a Kadima 6 confessions, 8 confessions religieuses, tout le monde 6 va signer, 2 va signer. Mais ensemble Malone c'était pas le cas. Bon, on a la différence, c'est Malonda et Kadima plutôt. On a la différence, c'est parce que dans Malonda, il y a 8 confessions religieuses bandimais qui ont signé. 2 baboyaki. 6 sur 8, 6 de baboyi qui ont signé. 2 pécats, le même idée, baboyi qui ont signé. La décision est le plus vite que possible dans l'État qui est à Malonda. Il y a tous les gens qui ont bloqué ma campagne d'élection et ça les maté. La population doit prêt à l'élection, opposants, prêt à l'élection. Il y a un État qui est garant de la nation, c'est lui qui veut au bon fonctionnement des institutions. Le bon qu'on a mis ça, alors que aventure constitution et puis chaque 5 ans, tu organises l'élection. Il faut organiser l'élection. Il faut l'élection. Il faut que la CENI est déjà constituée. Il ne faut pas revoir le bureau de la CENI. Il est le plus vite que possible établi. Il faut que il y a un moment qui la mouka pour te revendiquer s'exprimer dans il faut m'aponami ça en 2023. En 2023, il faut qu'il y ait des élections. Le président de la République a lobby bien, a lobby à partir des techniques, non? Il y a Azali pasteur, il y a Azali politique, Azali confesseur religieux. Donc, dans les autres bloqués, Azali confesseur religieux, ce n'est pas lui. Non pas de politiciens. Il fallait des politiciens de base, mais non pas de confession religieuse. Dans le débat confession religieuse, il y a Rokotati. Parce qu'il n'est pas pasteur. Il a bien dit. Le président de la République, Azali politique, Azali pasteur. Mais ce que tu as dit, c'est un organe qui accompagne la démocratie. La démocratie, c'est la politique, non? C'est un organe qui accompagne la démocratie pour la démocratie, c'est la politique. La politique. Donc, c'est-à-dire qu'on confie déjà, et l'autre est dans la politique. À combien déjà politique? Pour traiter la politique. Parce que on a mis le pasteur, on a la politique, on a la confession religieuse de la pasteur.
bosangana bango yo zali garant de la nation solo là na ba bato yo au PC charge politique la charge politique parce que bango kaka na bango ba confession religieuse o yazo nga négliger que ya za pasteur ya politique kaka na bango moto ko gopela mbo ko kufa oye soki moto lele peli ya oza sous présenter o yazo mona que comme si que soki que na kipe bango te comme nga na pasteur te na politique soki ba confession religieuse na ba BBC Seni ya oza sous présenter. Donc sur ce, il a l'intérêt, il y a se manifester dans le dossier. Il faut se manifester, à s'impliquer, à ce que CENI est à la constituer, est à la bureau, est à la revendre, à ce que l'élection est en 2023. Il y a une population à 2 0 comme sous terre, c'est sûr qu'il y a des pasteurs, des politiques, on ne discute pas. Mais la CENI est un organe où ils ont la politique, et c'est dans la carte de la constitution. Ils ont aussi des structures à revendre. Les politiciens vont gérer. Dans les pays où il y a Otoyebi, CENI est à gérer dans le ministère intérieur. Ils vont organiser l'élection. Ils ont des organes politiques. CENI est un organe politique. Ils vont gérer la politique. On a la dissolution entre CENI politique et CENI confession religieuse. Donc, on a CENI confession religieuse, on a la confession religieuse CENI, on a la confession religieuse politique. Donc, comme il y a la politique, c'est la politique. Bango pe ba sona ba ba politicien ba organiser ma élection en 2023 ba établir un bureau où européen sa population est 5 mais Denis a demandé tozo boya parce que Denis a demandé na carte il y a parti politique donc attends déjà na appartenance moko yango tozo boya parce que Denis a demandé na carte ya parti politique comme parti politique nini oyezele na carte politique il dépêche to bref ezali papa bref ezali boko mona yango après ezali et dit bon to sengande mutu lukate mutu oyo ako publier ako sala ba résultat mais to lukane mutu oyo ako publier ba résultat to ka mutu ako publier ba résultat mais oyo ako sala ba résultat te mais Denis ka dimo aussi va publier aussi les résultats te ye ako publier ako sala ba résultat ye eza biloko to ko mona na ba passé récent awate Edika Dimaye ako sala ba résultat mais tout le monde ako publier ba résultat oyo peuple asali na ba ion tout le monde mutu ya bon oyo ako publier ba résultat et non oyo ako sala ba résultat ce que bino bolingi chef il était intervenu na dossier na nini rôle les années na kati parce que il a bien touché le bano il n'est pas pasteur alors bien bengue déjà Mbosso président de l'Assemblée nationale a dit que déjà que non balu comment ça quitter le dossier pas lui y a un moment où il y a cause responsabilité na maboko c'est pas encore le moment à intervenir dans le dossier na point nini déjà toujours comme en 2022 dans 3 mois 2022 on les a dit moment où il y a préparation il y a maponami il y a élection on a un moment où il faut population a senti que tu as élection en 2023 par exemple une année donc année to côté année où il faut population a senti que tu as une élection pour te pour ça là ba droit civil na biso ba devoir civil na biso mais tout le monde a que tina moment où bureau ya CENI eza établi te eza te batie yango nanu te to le baté que président de la République ngo lobaki alobaki na États-Unis que l'élection ko salama non est-ce que yemu to organiser ba élection non ngana zo boya yango poti yemu to organiser ba élection ka élection salama na zo boya yango po yemu to organiser ba élection te organiser ba élection ta CENI eza maloba liboso te ya biso makambo esalema esalemi te ba produit surgelé oyo esengaki ekita est le président de la République c'est ekiti déjà ekiti nanu te le CD eza ye te moto akosala ye azani aveiller na bon fonctionnement mais ye nde te akosalaka aorganize baélection baélection ezaka organise na CENI à s'impliquer tant que garant de la nation, celui qui veille au bon fonctionnement des institutions. Institution CENI est un problème, il faut s'impliquer. N'est-ce s'impliquer qui n'attend ya malonda. Malonda qui dans ce cinéma, non, je ne veux plus ça. Malonda te, il faut tout le monde le plus vite que possible. À ce soir dossier les autres bossana. Il faut tout le monde mususu. Baché de nika di, nika di ma tosali remarque nika di ma auto daki le monde na IDPS. Il na IDPS, a commencé à CENI mais attends, tu as IDPS, tu as la résultat comme ça, tu as IDPS na pouvoir. Parce que le résultat IDPS na pouvoir, tout le monde est déjà chaotique. Bon, que ça équité na c'est makasi. Ce que vous c'est sous tu as IDPS à gérer ma bé pour tes populations à souffrir. Toujours déjà 5 ans auto gâché kakaboué na pamba non. 5 ans on est kaka kakaboué donc tu vas se retrouver sous terre.
tout sous 5 ans boy boy les sous to baby si on va pamba boy non on a posé à mutu o est responsable, c'est lui qui va publier les résultats eux dans la fabriquer na peuple na ba urne peuple ne faut fabriquer ba résultat na urne mutu na ika publier et puis quand on publier il faut dans la transparence aïe ba na bureau tel mutu azaki autant de voix na province tel mutu azaki autant de voix et puis na Congo mobimba azana autant de voix population il faut aïe bagnon sur la transparence ezala pote makambo eleka bien na mboka o mais soki ba sali kana ba aventure ba sala ko denika dima so ate moto ko pela na mboka oyo bino ata bino ba journaliste ba ko kima mbango na ba caméra mukolo ngo po bozana poso zo image mais ba image ngo ko zo ya ngote parce que population alingi na denika dima te et total denika dima uti na IDPS moto pesa e esika wana ezate ata mukete azana carte ya IDPS c'est un membre de l'IDPS. Merci, M. Samo. Nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot de la fin pour notre émission. Pina Baton Sobalandio. Dans 1 minute. Peuple congolais, bande konabiso nenge bolandi kaka makambo yuti koleka tuti kosola awa. Mboka na biso esenga ba batu oyo bazo ko interpréter te mais ba oyo bazo développer. Ko interpréter na ko répéter n'a qu'au développer, ils ont tout à fait des choses différentes. Il ne faut pas qu'on rappelle la kabatou, mais il faut qu'on développe et là qu'on développe les bateaux. Pas moi qu'on développer. Bateau, comme on a posé un bateau modèle ou tout le monde a un sentiment na biso. Tout ça n'a pas ça assez que mboka na biso tout en a banzela ya bien. Tout ça n'a pas ça assez que mboka na biso biloko ekita. Tout ça n'a pas ça assez que population alia na sinzala na tout ça na mboka oyo eza munene ezali na 80% de terre arable mais population pauvre. Ado la souffrance même rolia. Mais eloko muke ba mboka musu déjà et le moins tala biso de tout continuer ngo. D'ailleurs sur ce peuple congolais il faut afongwama makanise mata alonga ko raisonner babiloko mike ba sentiment alonga no ba sentiment tout le monde ba tribalisme tout ça na ngwe mike wana o comme yaza muswahili kaka muswahili comme aza muluba kaka muluba comme aza mumbala kaka mumbala comme aza mukongo kaka mukongo babiloko to tika yango tout ala no intérêt ya mboka ezo kende wapi biso lelo to ba jeune lobi to kozala ba papa et puis troisième âge to kozala lisute mboka o to ko léguer na ba na biso kozala mboka nini mboka o ezangi courant mboka o ezana difficulté banzela mais quand même toi na 21e siècle 21e siècle yo toko lobela ba makambo oyo kozanga kolia te toko lobela ba makambo oyo kozanga courant te kolia te mai te toko ba makambo kozanga nzela te na 21e siècle tout totali bien avant tout ça qui n'a pas des intellectuels mais aujourd'hui on a beaucoup des intellectuels pourquoi les pays ne marchent pas ce qui totali bien que mboka na biso peuple congolais il faut agir. Et comme il temps peuple congolais au agir au téléma au longola nos sentiments ba émotion ba tribalisme au chango pas to bundela nos intérêt aux alliés intérêt à Congo et tambola tout monde appelle ba mboka mususu to appelle congolais au ya ko créer technologie à marque moko boyo ko servir ba talibanda bango pe ba continuer ba la économie na biso comme fort. Merci. Merci fidèles téléspectateurs, vous allez qui belé branché na vie et puis Presse Congo TV online. Botiko landa émission na bino 100% vérité cachée. Boki oyo nyoso ndeko Samuel Mando moment na mboka a décortiquer lobeli ba révélation abimisi plateau na biso ezali ouverte porte ezali grandement ouverte pour ko yamba n'importe quelle tendance. Vie et puis Presse Congo TV online ezali chaîne ezali église au milieu du village. Tout ça ni na majorité ni na opposition ni na société civile. On est église au milieu du village. Donc moto nyonso ozali nani okoleka na émission na biso to ambaka nyonso bokine mwana mboka le ba propos ya tenir ça n'engage que l'invité du jour. Merci na bato nyonso qui branché, merci na ba diaspora nyonso monde entier. Merci na Bobo Sem Love, Miss Bijou du Congo, Misha Marciano Nempiangu, Oresti Mwanimi et puis les réalisateurs de cette émission Jonathan Wendo. La suite au prochain numéro.